Shalom, 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 mwana na Nzambe. Shalom, musali na Nzambe. Yo oyo nzimelaka Yesu Kristo lokola kolo pe mobikisi na yo. Toye kopesa yo shalom, tika ete Nzambe apambola yo. Après midi na yo eleka malamu na kati na kimia na kolo. Ndeko na ngai tozongi lisusu mokolo na lelo pona ko partager na yo oyo nini Nzambe ayebaka ko révéler biso. Oyo nini Nzambe ayebaka ko talisa biso. Tozala mokili oyo nalobaka chaque fois le moment est venu où nous les enfants de Dieu esengi molimo na Nzambe eyeba kosala na kati na biso. Tango ekoki oyo prophétie ya Joël esengi et s'accomplir dans les derniers temps ou dans les derniers jours, moi Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront et les jeunes gens auront des visions. Tango ekoki bato ba prophétisaka kaka mpona yo te. Mais tango oyo ezali yo moko buka mabolongo na yo obondela Nzambe, Nzambe atalisa yo oyo yo oyebi te. Bible lobi na biso na Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ndeko na ngai, tozaba ignorant na mokili oyo. Eza makambo elekaka autour de nous, mais tozalaka au courant na mote. Makambo ya somo soki Nzambe alobi a révélaka yo, bien aimé dans le Seigneur, okoka ko vivre te. Voilà pourquoi il y a des choses oyo Nzambe yemoko a défendaka biso. Oyo Nzambe yemoko a épargnaka biso. A bundelaka biso. Mais to sentir eloko mon côté. Ndeko na nga toye to partager oyo nini Nzambe atalisaki biso ke batu oyo bayebaka asombi eloko sans que a prié pour nango a utiliser, sans que a prié pour nango a liemba la moko la chose. Ezalaka na ba inconvénient ebele na kati na vie na biso. Lelo Nzambe alingi asosolisa yo, alobela yo, parce que Nzambe alobela ki biso. Mais avant tout, tokosenga na yo, tobondela liboso. Pour que molimo na Nzambe akamba biso. Yawe tata na biso, topusani liboso na yo lokola bana. Toye koloba makambo oyo yo otalisaki biso. Nzambe tolingi tozala kaka na tango oyo monoko na yo tika ete nkolo oyo lingo communiquer mwana na yo moko Yawe totelemeli oyo nyonso toyo kozala obstacle, totelemeli oyo nyonso tozali aveuglement, limitation d'intelligence, totelemeli oyo nyonso tozali envoûtement, incrédulité, divagation des pensées. Yawe tika ete molimo mosantu yondo osimba matoi pe mitema na biso to soso la volonté na Nzambe. Yawe maloba oyo epesa bana na yo mayele basoso la batosa basalela enfin ke balonga bitumba oyo singeli biso butu moyo to tombo likombo na tango oyo tika video oyo bimisa moto wako yana likanisi tata pona ko réduire yango aneya wako yana likanisi pona ko envoûter ko bebisa ko bloquer Yawe to pamele na kombo na Yesu ete moto na yo ebebisa misala na ye. Que toute gloire Seigneur esonga epai na yo na kombo na Yesu Kristo to bondeli boye. Amen. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, toye mokolo na lelo lisusu pona koteya te, mais toye ko partager na yo oyo kaka Nzambe atalisaki biso, la révélation. Tokomi na tango oyo tozali kobondela Nzambe mpe Nzambe azali kosunga na grâce na ye kotalisa biso oyo minene ebombami. Ndeko na ngai, Nzambe alobelaka biso, atalisaka biso makambo oyo ebombami
non parce que tu leki batu, non parce que tu menaka bo santu koleka batu te, et sepelisi nzambe na sena ngolu na ye moko atalisa biso makambo oyo. Nous ne sommes pas spéciaux plus que les autres, mais ngolu na nzambe toye koloba makambo oyo, et ça makambo ya nzoto te. Ce n'est pas des choses physiques, mais toye koloba makambo ya molimo, des choses spirituelles. Les choses spirituelles et que c'est na makambo ya molimo, koluka ko juger makambo na ndenge ya bomoto te, intelligence ya bomoto te. Vidéo na sala ki liboso bandeko balandaki te, kota na page oyo omona ba vidéo mususu o na sala ki concernant biso to salaka to tsaka biloko na panier, mettez au panier aussi loko ou ajouter na panier nini o elekaka tolobaki ya bolanda o omona toujours ba makambo ya bomoto te, ko jishango na bomoto te na intelligence humaine te, même oli mona nzambe asosolisa yo. Ndeko ezalaki na butu tolalaka tosambeli nzambe po ete ezali vie. La prière c'est notre vie. Tobondeli nzambe tolali eke komi na tango moko na butu nzambe lokola ayaka ko visiter bana na ye, esepelisaki nzambe aya ko visiter ngai. Afongoli misu na nga ce qu'on appelle vision nocturne pendant que je dormais. Zamba fongoli nga misu atalisi nga nazali kotambola na kati na balabala moko. Et pendant que je marchais, ndeko na nga ya mwasi pe ya mobali, Zamba fongoli nga misu nakomi komona les esprits qui nous entourent. Bien-aimé dans le Seigneur, ezalaki somo kotala makambo oyo ezingela biso. Zamba zotalisa nga milimo, ba démon, ba esprit impur oyo ezana monde oyo. Bien-aimé, ce qui m'a fort étonné ezali nini? Nombre ya ba démon awa na mokili oyo diable a injecté, envoyé en mission en ce temps de la fin, ezali plus que même le nombre ya batu na mokili. Tozali entouré, tozali infiltré na lolenge oyo mwana na nzambe okoki kososola te. Nzambe atalisi nga na moni comment est-ce que ba démon na ba forme na bango, ba forme mosusu ezomona na se mutu, me na likolo na mutu na ye ezali un animal, nyama. Mutu mosusu okomona nzoto ya mutu, mais omona mutu ya mutu plutôt, mais nzoto ya nyama. Baza kotambola na mokili, baza na biso tozotambola na bango, mais batu bazomona te ke le misusu mutu oyo na miso ya bomoto omoni ke je me croise avec un humain, mais nzoka aza na ye mutu te. C'est un esprit démoniaque oyo alati nzoto na mutu. Bien-aimé, nzambe azotalisa nga même na kati ya mitema, na kati ya neti ya tolo ya mutu, ke ndenge ezali kolakisa na kati ya mutu. Pe nzambe afongoli mayele na nga nazomona ke oyo azali démon, alati nde nzoto ya mutu. Pe nzambe atalisa nga oyo azali démon te, mais c'est un sorcier, azana molimo sorcellerie kati na ye. Nzamba fongwa misu nazoi bako distinguer bango, mais natali nombre ya batu yango baleke beli kokamo. Bien-aimé, nazotambola nakomi na arrêt de bus moko ezalaki na batu beli bazozela bus po bamata bakende. Eloko nini ekomaki? Nzamba atalisi nga, il y avait 5 personnes, baza ba collègues bauti musala. Mais 3, ils étaient des démons. Mais 2, ils étaient des humains. Mais 3 là, balataki nzoto ya mutu. Baza batute, baza ba esprit. Balati nzoto. Ce sont des démons. Zabata singa. Bateli bango 5. Bazo beta, bazo solo là. Baza ko discuter. O itali ndenge ni bauti musala. Baza ba collègue bazo zela musala. Mais nzaba teli singa na zota na bango. 3 bazaki na bango batute.
bazo se laver à l'est. Mais les deux là, ben dit que les trois là, ce sont nos collègues. Ben il y a monsieur Moussala. Mais ben yébité nzoka, baza ba démon balata nzoto. Mais Moussala na ba musika moko. Bien aimé, na soso sa mutu moko. Ta musoza na Moussala, osana collègue na yo. Okoko yeba pe place abimaka. Okoko yeba pe ville afandaka. Okoko yeba pe ndako oya zalaka. Okoko yeba pe mwasi na epe bana bazalaka. Mais okoko mona ye mutu, na zaka mutu te. Ayaka na ye na mission. Abotami pe lokona mwana nyoso. Mais la Bible le biso, Judas, celui qui a vendu Jésus, il était qui? Il était un démon. Mais maintenant il est Judas Zalaka. Mais comment quelqu'un qui est né quelque part, il est sorti du ventre de quelqu'un, d'une femme. Mais comment on cause un démon? Il y en a plusieurs dans mon pays. Qui bat de konanga? Tant vous avez été solo na yo. Qui bat de konanga? Tant vous avez rencontré ma caméra dans la foyer na yo. Qui bat de konanga? Mutuni no solo banaye. Ozola nani gentillesse naye. Ozola nani parce que lui dans un chrétien. Parce que lui dans un chrétien asimba la Bible akenaka église. Il y a un moment comme là surtout essayer de raconter pas naye. Il faut nous amener à convaincre yo. Il faut nous amener à convaincre yo de konanga. To komi na tangu zali mabe. Benene na nina soso sa mutumoko. Tangu to zali ko kenaza ko pusha na nzambe atalisinga na koti na kati ya pâtisserie moko. Pâtisserie bazoteka ba mapa bazoteka ba gâteau toujours en esprit na koti na kati na pâtisserie wana. Oh la 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 la. Ndeko na ya mwasi ndeko na mobile. Biloko mususu toliaka yo kanisi olie eloko omoni ndunda. Omoni matembe omoni pondu. Biloko mususu kolia okosomi na wenze osomi na boucherie olobi kezali viande oyo fresh. Viande oyo kitoko olie ndeko na ngai tikanga na bisayo zabatali singa na koti na kati na pâtisserie wana. Na moni oyi en Europe comment ezalaka ba étagère. Na moni ba étagère comme bati ba mapa, bati ba gâteau, tout ça. Mais na komona cake. Na komona ba cake mo ezalaki yana ba cake on ezali na misu. Ezape na monoko. Et faut moni misu pezo tala batu. Mais gâteau wana bien aimé, autre gâteau ya cake. Bato bi kaka cake. Au pesi mbongo na yo lobi, naza na besoin ya cake. Ba linge le pe ba pesi au super au lieu. Yo kanisi au lieu cake. Mais zo au lieu cake était. Je voyais des cakes qui parlaient. La vanne comme na gâteau wana o ba lobi gâteau cake. Nengezo loba na katina na pâtisserie. Bien aimé, pembeni na ngai ezalaki pe na keke moko ezalaki wana keke wana na moni yango ndenge efongoli misu ezobimisa mai ya misu ezolela pourquoi tana bwaki misu keke wana ezolela pourquoi parce que moi je suis entré là-bas et puis je me suis retrouvé proche ya keke wana gâteau wana tellement ezalaki mal à l'aise mais c'était un esprit na kati ya gâteau wana keke ezalaki pembeni na ngai na moni yango ndenge mai ya misu ezobimba na misu ya keke wana ezolela eza bloqué ezali étouffé. Pourquoi? Parce que nga na koti na kati wana donc ekoka lisusu kosala mosala yango te. Bien aimé, soudainement natali na porte na moni mutu moko azokota na kati na pâtisserie wana na mutu na ye ezalaki crocodile na mutu na ye ezalaki ngando nzoto na ezalaki mutu akoti na kati na porte amoni ngai. Bien aimé, abandisi kosala mutu boye. Ça veut dire Denis Kolba azalaki contenté, azalaki d'accord. Pourquoi amoni nga na koti na kati na pâtisserie wana et pourtant ayaki po a opérer asala musala na kati na pâtisserie wana tanga moni nga do azata akabide lunga so ni sa mutu. Vous savez gorille soki azata akote meloko moko nenga tutaka tolo yesu kwa ni sa mutu akangé longi. Pourquoi je suis dans cet endroit-là, na kata pâtisserie na talie mbaramoko na lobi na ye tais-toi au nom de Jésus. Atikali fixe na porte ou atiki déjà pas kotaki. Bien aimé, ba keke solela, ba gâteau mususu ezo solela. Ba tu pe na moni ba tazo kota les signes, bazo kota bazo somba, ba tsepe ba kiba mususu bazo lia.
mais okomona ke olie na yo eloko, omoni ke olie na yo gâteau, omoni ke olie na yo lipa, osambeli pe nzambe te, mais nzoka olie un esprit ekoti kati na yo. Mais tango ekoti kati na yo, vous pensez eke touriste na kati na nzoto na yo na bomoi na yo, eke kosala mosala nango, eke mission, eke ko détruire yo, eke ko détruire vie na yo, eke ko étouffer vie de prière, soko za mwana na nzambe. Omona vie de prière ekita, soko ni mosambela kaka be fatigue, oli mosambela kaka be penser eke nango, soko ni mosambela kaka okomo kanisa batu mususu. Pona nini? Parce que biloko mususu oliaka eyaka ko étouffer. Ozana tanga ko tanga parole de Dieu te, soko simi le balanzambo sentir que vous êtes intéressé pour nango. Bible ezali na ozali intéressé pour nango simbango. Ba même surtout lia ke koti kati na biso et pour na ko étouffer biso to évoluer te na kati na vie na biso chrétien. Ndeko na ngai tala ba demo bazo tambula na babalabala bandoki bazali belé plus que nombre ya biso bato na mokili. Ndeko na ngai ceux qui par exemple yo bimi na ndako osambela kite. Obimi na ndako na yo olamuki pression lobi na zana retard na okene musala. Obimi na ndako na yo obosa na lobi na robonde la tona pokwa. Ndeko na ngai tango so bima na balabala okoti na monde mususu. Yo monika ezali balabala na biso, yo monika ezali kaka carrefour, yo monika ezali kaka boulevard, nzoko koti na monde mususu. Les demeures qui nous entourent et ça ko opérer ba moni yo ozana moto na prière te, ba moni yo au bon de la quitter, ba kokipe ko s'introduire na kati na vie na yo, ba kokipe ko boaki la yo flèche, ba kokipe ko boaki la yo maladie, ba ko créer incident moko na vie na yo, ba ko créer accident moko na kati na vie na yo, ba ko bloquer eloko moko bien aimé. Imaginez au bio zali ko tambola omoni mwasi ya batu oluli yo omoni mwasi kitoko mais oyebite certains démons, certains esprits alati beauté moko extraordinaire amivimisi nzoto moko ayebi bien que yo olingaka basi ya bassin minene avimisi nzoto alati légèrement poto yo tala olula dès que yo oluli et clignoter que oui yo oluli ba démon ko bazali ko atourer biso ba s'introduire ba koti na kati na vie na yo ndeko motoza na kati na mokili oyo ya mala Yesu alobaki na biso toza na mokili oyo mais tozali ya mokili te, tozali ya mokili te tango komi mabe, tango komi mabe. Ce n'est pas pour rien zaba setraki afungolanga miso ata esanga makambo ezali koleka na mokili totondi na ba démon. Satana afungoli ba démon mosusu na enfer. Oui, à ça qu'on fait chaque période, au fur et à mesure, nous attendons vers la fin de toutes les choses. Nous attendons vers l'enlèvement. Au fur et à mesure qu'on pousse, Satan a ça qu'on fait certaines catégories, il y a des démons, à ça qu'on fait à ça qu'on tient d'abord avec la mokili, qu'on va étouffer. Objectif là, c'est nous les enfants de Dieu. Objectif, il y a Satan, buisson de banana nzambe, à détruire buisson. Alingi biso to connaître enlèvement te, alingi biso to la distraire le jour où sonnette trompette ko sonner biso to yokate to tikala elongo na ye afin que atortere biso. Voilà pourquoi nzambe azo sala ngolu azo fongola miso ya basali na ye, azo fongola matoi ya basali na ye, amoni sa biso makambo poto yaka koloba na ye koloba makambo ya nzoto te, naza koloba makambo ya molimo o nzambe atalisinga. Bato mususu bazingi biso yo so mona bango te. Mususu oyebi azalaka un bon ami, une bonne amie, mais oyebi te ta mususu azali kaka antenne ye moko pe ami ana ami yebi te ke azali antenne monde éternel o nyusi yo kulupe pa na ye apesi pe a prodiguer pe conseil moko kitoko mais nzoka mielimo zali kati na ye ba antenne zali kati na ye ekangi makambo nyonso tu et kotinda wapi na monde ya ténèbres afin que va bloquer fina yo mokili ezali mabe ndeko na nga yeba kotambola na tango oyo yeba nani okoki kotanda loboko moto okoki kotanda loboko physiquement bien aimé yo ozoyeba te tam sur certain esprit
Bien aimé, Nzamba zotali c'est ce dernier temps, makambo belé, na kozonga très prochainement, na koyiba koyebisa yo. Mais Nzamba tali singa, pendant qu'il y a un groupe de gens, bazo ça la délivrance, na ba église, ba démon na kati ya bande, ba vie à bateau. Nini ba salaka. Pe bisikali ba kila kobomba na nzoto ya mutu. Pendant la délivrance, ba démon mususu yo na kombo na Yesu. Yo kasi kalme koti, zoka bombami. Yo li ke mutu ana azali délivré. Le Seigneur m'a tout montré. Nzamba azali nzambe. Tango ezali tango na révélation. Ndeko na ngai naza kosenga epai na yo kobima na ndako boye te. Ozalaka nyama te. Ozali mutu oyo ozali na conscience. Ozali mutu oyo resonaka. Kanisa olalaki bato mosusu bakufi Nzamba atiki yo na bomoi. Avant yobima na ndako na yo bondela. Le monde, l'extérieur, c'est un autre monde. Eza mokili mususu. C'est pour cela Yesu alobaki toza na biso ya mokili oyo te. Parce que mokili oyo ezali ya biso te. Baza ko circuler, baza ko opérer, baza ko détruire, ba foyer, ba ndaku, bana, ba makambo ebele, mais mwana na Nzambe bondela afin que osingama ozala entouré par le feu de Dieu. Bakoka ko poussa la terre. Et loko nyoso yoko kotsana munoko. Bien aimé, ata moninga mokaji a pesi okaka mwa singombe. Ozuika mbala moko boye o ramasser mbala moko bwaki na munoko. C'est bien et kokipe ko détruire vie na yo. Mbuma nguba kaka moko ko so tie na munoko et kokipe ko détruire vie na yo. Tout ce que tu peux mettre dans ta bouche, bien aimé, le bana za ko bondela. Simba yango déclaré même luba moko na kombo na Yesu obwaki na munoko. Kolia pona kolia te. Ndeko moko loba bino boniko bondela pona biloko. Ezali biblique te. Yesu Christ mokolo moko ta bondela pona biloko kolia. Mais Yesu abalaki chaque fois ko rendre grâce pona biloko kolia. Oui, ezali malamu. Mais tangu époque ya Jésus na époque na biso, c'est un peu différent. Diable a conti partout, même na bilamba kolata. Na biloka kolia a conti partout. A bombami partout. Tout ni peut être ignorante. Na simbelo kavana lia na ko bondela. Na pameli o le suzali ya Nzambe te. Afin que tout fait vivre dans la terre. Nzamba pambola yo. Et c'est là qui tango ya partage, tango ya révélation. Nzamba tika yo te. Nzamba zala na yo. Nzamba sunga yo. Pour que Oswamaye les bien-aimés, surtout na bonde la ka, tango yo bini, obini na ndako na yo, et que osali lisumu, tango bini na ndako na yo, osali lisumu, oyebi milimo oyo esili biso, oyebi milimo oyo esili biso, tango osali lisumu, olobi ke osenga pardon la nuit avant de dormir, tu ignores. On comprend que c'est ici. Sache-le de Onangai. On me met bitumba. On me met bitumba. On ruki bitumba. Nous devons faire très attention. Tant au biminanda kunayo. Au salut des sous. À l'instant même. Si le Saint-Esprit t'interpelle, demande pardon à Dieu. N'attendez pas la nuit avant de dormir. Quand Dieu se le Seigneur pardonne à pourquoi la boutou. N'attendez pas l'esprit que c'est les soumous. Parce que les soumous, le péché, c'est toucher à l'interdit. L'interdit, c'est les œuvres des diables. Diable dit que aussi bien qu'on a eu mon co, aussi bien propriété n'est mon co, à cause de au courant. Les démons sont au courant. Ils sont au courant. Mais ce que Saint-Esprit a interpellé, il faut être rapide, être sincère. Inélie-toi. Et ça en a train, et ça en a biche, et ça en a métaux. Et ça en a wapi na wese. Ah, au talaki au loli. Ah, au talaki deuxième regard. Ah, au lobaki le wango mabe. Kololi bisanga. Kololi bisanga. Makila ne peto la ngai. Au continent de la ngai. Kozela kaka butute. Kozela kaka butute. Parce que tant que vous avez la boutou,
les sous na kati na mutu et kinyotaka ba démon bazomona il y a un feu vous allez ko kinyote kati na yo bazomona eloko na bango kati na bango kati na yo eza ko kinyote ce qui ko pousser bango ba poussana eloko wana e ko fongola porte ya vie na yo ba toucher yo ba kota ba étouffer yo so ba mono za na Saint-Esprit moi ba kota ezalité mais bazali capable ya ko yiba te eloko mona vie na moment na oyo za na sena ku ya lisumu oza na sena distraction c'est-à-dire ba ko kota ba limiter eloko moko yoko yeba te ko sentir te yoko continuer aux la bouteille sengi pardon même au sengi pardon mais ceux qui ont volé bah y'a besoin que c'est là pour sengi pardon les soirs non tant que c'est les sumo c'est un nzamba lebisalo cause la pokwate cause la bouteille vont la rater cause la paix samedi te vendredi te na qui ne sera prêtre na fukama na yambo na masumu na semaine mobimba il voit un mauvais service boya kaka mukulana pour na boyambo na masumu semaine mobimba tant que la semaine si le que boyambo là mais toute la semaine on a oyo ba koti oyo ba sali oyo ba bloqué tant que zali mabe nzamba sunga mwana na nzambe moko nzamba pambola yo oyo kibiso soko moni pamboli yo soko moni ezali vérité et uté pa na nzambe so yango partager na ba groupe soko moni olingi o traduire yango o interpréter en français faites-le en anglais na langue la bino faites-le na pesa ka message ceux qui n'a eu message na lingala na pesa message na lingala ceux qui n'a eu en français je vais les témoigner en français zamba pambola mutunyoso très prochainement na position ce qui se passe dans les délivrances des minimum ça dans la délivrance tout ça komona o mission va te mona raté tout ça ko yoka o matin na va te yoka raté ce qui n'est pas monté au cœur ça va servir sur grâce atali sa biso nzamba pambola yo butu malam na kombo na Yesu Kristo.